tout cas na répondre on m'a dit que mo sinzo et comme elle a trouvé ba camarade ya nga na benga to benga o meilleur ami ah comme le mba na réseau sur Facebook étudiant je me rappelle ton jeu de Namalou là to vanda nobe master nanga après cours to ko mela na période to kimi cours ensemble to beta parcours na bus to kimi na biso classe master nzoka ye akomela mbana nanga na Facebook basolaka OK Facebook na patrouille tina yo mot de passe donc on a vu ka mot de passe ya mobile nanga na zui kaka ba conversation na bango donc na classe MC copine na obobeta na mbana nanga o te ba jeune bina buzo ba boko tsanga tenga na biya ya promesa te ndeka na ibisa ya bongo na bwaki sete kutu bolingo ne yesu makasi ko yo makasi camarade olinga mbananga elo liboso na lo baba fi bolongo la complexe poto ya paradis te vraiment ya mi balé botika ko s'ajouter na mi bala poto parce que yo pe wana capacité yo sala mbongo okepe poto oleki muto akena sa di 30 ans Coucou à tous les abonnés des Vérité Universelle TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend d'heure. Vous nous suivez partout dans le monde entier. C'est bien moi, la votre humble servante, parfaite pleine de la peignoir de la presse. Donc, ndeka bo mona lelo. Nazanga mon côté na plateau na concert na Xila Bossale nende tozo betali solo tozo développer. Sujet ya Mosinzo. Donc Mosinzo ça veut dire que ba fille o ba be mesana ko beta. Ba camarade na bango ba coup d'état, obeti muninga coup d'état lingo bala ba tope ba garçon ba mesana trop. Ko beta coup d'état na ba camarade na bango ko linga basi na bango na pesi mbote belé na Maître John babi boss des boss. Donc babi boss aka moko na ba chaîne na YouTube Maître John te bu prendre soin. Ya ba travailleur na et pourquoi pas à mon boss et mère boss. Babi moi sa boss à boss mère de mère maman Micheline les cœurs de Maître John bambote belé et sika ozali kandi na zala ka même moral na cameraman na Fabrice Lundombi a pandela nga tableau hein. To bet un peu vraiment ma solo hein Xila ça va. Oui, ça va bien ma chérie, parfait. Bonjour à toi. Bonjour à tous les internautes. C'est présenté na ba fidèle na biso ba onan ba yebi otena ba abonné na biso ba o ba kokota. Ba kokota déjà présentation ya Xila Bossale. En tout cas, merci Liboso na peu c'est pas Nzambe parce que ngana le bara toujours Nzambe na priorité. Oui. Asa le commencement et la fin. Nzambe attend peu à circonstances parce qu'il t'a permettre que to kutana lelo to sola du solo ango tout le monde na parce que ce que zaki grâce te tam ce que Ursula za mort que non parfaite à kota ma belé. Et deuxièmement, je peux dire bonjour à mon patron hein balobi papa John hein babi Maître John Nicolas no benga mon bout de la presse papa respect et pourquoi pas aussi à sa femme légitime que j'appelle beaucoup maman chérie maman sociale maman Micheline. Un grand bonjour à vous aussi ba fan nangai ba twangara Ursula Doué Bossale pour les intimes autrement dit moi ça boya hydroquinone dans les cas on a pembe mena mwindu ko mekate pono liero di bandeliti na suka. Voilà. Et merci. Ok, merci beaucoup. Xila Bossale, j'espère que vous avez déjà si j'ai autre développer dans le mokolo ya lelo vraiment aujourd'hui on va développer si j'ai fait ça Mosinzo ouais hein Mosinzo to comme mon ngo trop ba jeune fille muninga ko la kisa yo mobali na ebo yo po okembango parce que par là yo lobi nini pona ba fille ya bongo ba genre ba fille o ba kelela o ba créer raté ka ba ninga ba créer pona bango bon pona ba fille oyo ba créaté ba mawelisa vraiment bazanga ba vi bazwaka te hein ba fi wana mondo landanga sebi ko fi azwaka te na loba na yo ba fi bazwaka te ba fi bazanga ba mawelisa ba kelela ba fi ata $100 apamba simba te na semaine ata $5 apamba pa simba ngo fa nyonga vraiment ezala nini yango oh mundinga créer mobali na ye à présenter en tant que copine, alors que tu copine t'es ma bengo ndeko. Oui. Oya kapana bango olié, omeli, osokoli.
ba peso bilamba olati o bilamba pe ya moninga ka wana ko dendela ngo na nzela ko dendela mobala moninga ya oza ingrate wa mutema mabe donc c'est pas na facilité aussi la moninga no poisson parce que le mobali et puis mobali ngo pe ça ne l'autre part coucher avec toi te baiser parce que ça la amour na moi si mais on baise une pute maintenant toi là quand on te baise on te considère comme une pute. Yo zo mona ngo sentiment na botole mobali. Non. Et kiti si yo ya parce que monika o botoli wana wa kuta lote. Donc créer lo sumu sus o epeso chimie. Ala ndio so botoli. Donc ya botoli te ponga na maître complet. Vraiment. Yes. Donc juste pour vous signaler que je suis avec Ursula Bossale. Moi ça boit donc c'est avec lui qu'on développe vraiment beaucoup CP na banda on a bino beaucoup seka ya trop beaucoup kama ba panda avec Ursula Bossale. Moi ça le ba mingi voilà tala métier dans ba compte jamais moi ça le ba mingi donc excellent ngena tuna susko elonye sala bango malgré na bien si on sala na ngote sentiment nini mataka bango pour que botola ne kambala mungi kasi pas zwaratin po fi penda zwaka fi penda propre zwaka o asenga baninga ta kela te azazwa na baninga te ndetinga yoso na sango te parce que je me connais très bien je travaille na tangi na moi si kitoko so mona ngoma na mbana seke na mabe na ba qualité o moi sa koza nango nzamba pesinga kitoko apesinga makoletonda apesinga mipenda apesinga zo lo point mais bundelinga e bwaka nga makasi yosko na nzoto lokozanga biloko e bwaka ko yango na odiembelaka na sia baninga que na vino mobimbo ozala no ka bongo o diembela ka se ya promete o botenga mobali no kangiro kanda te no bengelo sous stocker sous ville to beta sorti no créer sous mususu ale yo ya so iba même ko les ali o kutana sikoyo yana ba garçon pe ba botola ka basi ya baninga to ki vraiment ko se baser kana ba fille te lelo to simba partout toi tout terrain ngana tuna est-ce que yo peut déjà e komela yo ke camarade mobali no à s'approcher na yo a xila na lela ka yo to comme on a biso ko bête déjà bon ngana ko bête que camarade mais mobali ya tante nanga oui oh et bah jouer la jouer la bonne anniversaire et est-ce que anniversaire ba jeune fille comment nango entre nous ka famille te pour te voir que sa famille vraiment entre nous ka ba fille des ala ka famille famille motu passi to entre nous ka ba fille to ki même seulement quelque part et bah jouer za to vana ba tout mon finanga ba misu sanga ba zi to nandeni parce que o mobala tante nanga ko sa tante que nando sa ba jabu zo bana na kota na kata jeune vraiment et simbate et combien on a plusieurs fois mais tellement que je suis bien éduquée na ko ça lo ka bongote parce que et faire partir na éducation ya mona ba bonne manière mama quand to ba no boye na notre famille mako bien éduquée yo ko sa famille na ba éduquer na ndenge ba parents ba zo l'éducation on parle plutôt na ba makambune ti wana ya bolingo bongo eza selon éducation non éducation sentiment pe non sentiment buzoba pourquoi je n'oublie eza éducation parce que maman azala camarade ya mwana na ye papa avant du so jamais na vie na bon bazana bango mokota na profondeur te moi je remercie mon Dieu parce que apesanga maman ba vandi sanga pesanga conseil donc neta ba copine boye maman anga te anga est-ce que maman pena normal ko fanta mwana endeza so mona mbala moninga na kitoko ka balinga e parce que maman zoba mais une vraie maman oh ben rapena maman au grand cœur alors que jamais tolérer besoin ba bon impossible ya tante na yo ko fino ba lis bon réaction na ezaki nini et tant que moi c'est tant que moi pour ba mi bal batika no kité akoba ndo fino lis bon ti em sako na boya sin moro bongo to akobendo mo place mo monyo OK ya landi te ce qui a bendinga quelque part to kene seka na lingi non ataka ya robendo te bokende impossible ko déplacer na OK ya landi zela et tant que une personne mature naza immaturité naza mayele ngamo tant que moi sinon yeba que non ozo linga ba je ki zengi na permettre te noter ni distance parce que moi ça yeba que mobala attention zo yela eza nini oluka eloko oluka bolingo mais tant que mutu no bine sa tante danga et peut ça trouble peut-être tante danga ondima o mba no loba ese ko bimana mobana nanga pour créer problème na famille te na senini na écarter yo mobana ne place o benga mbana ça no yate pour na bon problème ya panza famille na biso apena bébé sa relation na bino et simba te donc n'est-ce pas bien
to mina te buto pe to tuninga pourquoi tomba na nga buto na pe to li solo te il y a tante na yo bouton non te buto mi banga ta moko te 2 boutons pression vraiment oui donc 2 boutons pression et il y a na pression il y aura comme 2 boutons pression donc il y a na pression le bates you peut de basala ngo ke mobile non depuis banda olinga donc depuis okota na monde à love mobile na yo pe question au capital coup de temps petit yo coup de temps pas ami moko bande ko moko omoni aussi là moi mukeme mutemo evanza mutema munene mena mutema mukuse machine na mutema munene na mutema mukuse ba eloka baso bazala minene mais aza mukuse pourquoi na ina répondre omalika mosinzo e komela nga tronga ba camarade ya nga na benga to benga o meilleur ami comme le mbana na la réseau sur Facebook étudiante je me rappelle ton jeu de Namalou là to vanda nobe master nanga après cours to ko mela na période to kimi cours ensemble to beta parcours na bus to kimi na biso classe master nzoka ye akomela mbana nanga na Facebook basolaka ngape na yebi na ngai pete okuta pe na mobile nanga pe boena ba master to vandi solo pe loro te silence de mort elo mo pete ke o ndis rien quand les nanga ba vitesse nanga boena bino na o créer compte Facebook papa na créer compte Facebook et Facebook na patrouiller tina yo mot de passe donc on a vu ka mot de passe na mobile nanga na zui kaka ba conversion na bango donc na classe MC copine na obobeta na mbana nanga o te ba jena bina buzo baboko tsanga tenga na biya ya promesa te ndeka na ibisa ya bongo na bwaki sete kutu bolingo ne yesu makasi ko yo makasi camarade olinga mbana nga ete kambana nga olinga me ba camarade nga balinga mbana nga mobana nga pe alinga ba camarade nga me nga kutu wana etelinga tenga saka na bolingo te bolingo ba sesa ngo ba jeter donc nga pe na sa olinga na lingi mais ceux qui na la tolérance bolingo ba sesa ngo ba jeter ba yemba amour et beleki trop so na lobi non ça reste non oui ceux qui quand Ursula lobi non ça reste non mais ceux qui le veulent tolérer première fois deuxième fois troisième fois cela ne veut pas dire que je suis une bête j'ai réfléchi muto abatama le ko mayele na okrelo bombe moko comprendre te parce que yo sala nga mabe ngosko na beto ku moko likolo kokite ya okobe maman na asmo kana te na vina donc yo mo ntimate est-ce que ye kangai bo oyo bando sala nga bando bateke na mutema plastique te et na pe mutema libele te quand on kapasi lenga pe no kapasa alors lingi basalote ko sala mulinga te après suka ndeni eroye olakisi camarade no message na lakisi te kopotanga buzoba te na comprendre bien ça va ekufe na ngote mobala ko kabola batute parce que ceux qui ba lingani to kaboni c'est que ça na plan nzambe ngala lo ba toujours na vie nanga nous la prédestiné pardon alors nzambo à permettre c'est que yemorabi le pourquoi tant sorti de encore plus grave que les caillots aussi nga mobile wa vie nanga tant so no mobile vie nanga te et non kara tellement biso ba chose ra so lingi sentiment mais on a bolingo mati makasi au moins na suma be amutu te yo ba lo ba l'amour rend aveugle. Mais ce qu'on dit, c'est que l'amour rend aveugle. On a au lorota sida 4 lettres. Ok, quand on dit toujours, aujourd'hui on parle de l'amour. Donc, chose générale, dans le monde, nous aussi nous tolo bela kabo lingo lelo. Et ça n'a pas mis bali misusu PM, misusu camarade dino au lingaye. Est-ce que pendant X lettre camarade non mon bobande ko linga la qui sur message na téléphone. Réaction nous les amis n'est pas camarade yoana. Mais réponse na les amis pas mobile na. Premièrement, et le mobile tanga yelinga que oh mastananga oh linga ye. Ngana tu na une réaction na wezela kinini parce que bike ngana ye toza ba master. Non lukana mona na ba conversation na bino parce que yemo mtoye ko betela nga lisolo. Il faut ko ya ko betela lisolo na ba preuve. Non, yo ayo ko lakisa yo. À la fin c'est un message. Alors là que un message il à répondre té. A ti qui on le quoi ba vu, c'est ça. Je parle au bil na likambo oyo, faut la son moi c'est na uxila. Sinon bravo. Après réaction les années pas camarade et pas camarade nanga. Et tant que moi si moi mutu et salara donc au gangele té donc au soigne c'était parce que mo bala na balanga té toi ba copain copine et qui copinage na linga na réagir ma be makasi ceux qui a balenga pesa nga mbongo parce que nga sanga pasi makasi mais au balanga té donc au bundisa mona ba na tie pote to comme na tribunal to samba ngana yo to ba marié té abala mutu té ya problème nini na famille nga ba lobani papa nga lobani na yebi yete au comme boso na beti mona batazoki
na famille te ko ya riche ya président ce qui nini boy ezate au royaume moko boy mona roi to reine ezate donc quand de bande buzo bana bango ngai tant que mutu na ya master na na solution parce que mo babi eloko ki dialogue ezate so na na loko neti ya ba brutalité ye po elanga ni na prouver yo et comme ateka to weli mobali non non ndenge mo bien ça na sisa non non ndemo babi ate par exemple parfait tala yo ke mbana ngani boy ta ba conversation yango pono sanga na ndeko ko sala ngango te bon na mutamayele na solution yo ce qu'on a tiko na qu'est-ce que c'était na yebisio mais tant kana pessimu ko ya bossa na ki amitié na tsomba mo bouton binemite mobali ko sani olimbisa mobali bona bana ngali kwa kamana nga ton Igor de ton Fabrice Oumenga non na ko boye mobali nanga pona camarade nanga quand ya to beta 7 ans makasi boy to beti 7 ans 8 ans 10 ans ya bo beti 7 ans na mobali na 10 ans 12 ans et loko bilango lo na passe inconi mo baya boto lango et simba babi fondation banda na fondation to comme ndako étage ya on a loni fona bukango vraiment je suis avec Itila Bosale j'allais juste vous signaler que Borozala vraiment bien bokosepela vraiment na émission oyo ba tout bazo ba déception wana mibali na bango balinga ba camarade na bango botala vraiment émission bozala soulager parce que au conseil Itila Bosale pona ba fille oyo mibali ba botola bango ba camarade botola bango mibali plutôt conseil ni no pesa ba fille bon basala ndenge nini pour ba continuer toujours ko vivre pona ba fille mususu camarade na botoli mobali ti lo la fanda bi ngana olinga lisute po mobali na banda olinga makasi parfait sa botoli so ti Itila Boteli parce que conseil no pesa ba fille o batika la bongo parce que déception ya bolingo donc o ezangisa bango ta poser ya bolingo o ya lisusu à la nouvelle fois bolingo est passé premièrement non le banon bolingo est passé surtout de nos jours pour trouver le vrai amour maman papa est passé vraiment et belé boya na monoko je t'aime mais maloba le vrai je t'aime mais zana ba acte tout ce que notre thème moto penda alinginga mais ba fi o babeta bango ba mosinzo yo moto zo ku babeta mosinzo batika on a pas choco ko bossa na jamais o etinda lo ba o penda na kolimbisa jamais no linga ka sute mobalo li sute en tout cas nga penda pona bala na ebite na boko la bana nga nga penda ba camera na tsa bango distance nga kutu o loko sala ngai na so esaka li sute parce que botanga mobana na ngai abando sunga nga to nini boy mama tikele yazwa wa vrai chéri au bois camara parce que azanga ama be ma woli sa zwarte aza le chèque yango mona kanga mana abini ba créaté kana parcours non de luka ozwa no ba tonton na bien ba no kano wana yeza problème te nzamba opambolo nzamba osunga oza mobala malamu obala obosa na bapasiana mais moto sera ki o mabe comme c'est binemite ya tika na qu'est-ce que c'est ko bloquer na réseaux sociaux te ko tien pe na mode silencieux tika ta ba statut na yo elo batana ni oyo bina filé ayo ka douleur ayo ka vraiment Itila Bosale na olinga so oyebisa biso ba acte bolingo zala ndeni po ya na ba film susu de pas kota na monde à love habité horta bolingo za randeni no yepo na yamona ka bolingo mais ko différencier acte bolingo ayebi angoti parce que yebisa bango ndenge nini ba acte bolingo ezalaka d'abord le vrai amour eza tango ya bonheur te mobali to mwasi oyo assistaka partenaire na ye na moment ya epi moment de difficulté ya souffrance aza vrai amour aza mutu n'est pas négligent dans la vie aza mutu oyo koki ko beba na été parce que dans l'état pour le meilleur et pour le pire. Oh, je serai avec toi dans le moment le plus joyeux comme le plus triste. Oui, au lobby. Mais ngana mona bolingo ya solo. Tant on a passi. Tant on a peine passi. Ozana mobali tant musuna mwasi na oboye bobimaki. Bosala accident mutu ke tuti mosi makole bukani ale mona ovandi na yo ozusi traitement tina suko obali epi ya bolinga bongo so sali mona batu mabata nzamba punir yo siko yo pena mosa comme na pasa beta msobeli cancer de sang alozo nyamuki donc wana zaki bolinga ni ya bonheur kaka le vrai amour eza ozata ngona moment ya epi au traverser ba moment très difficile na vie moto avandi na yo a supporter ba passe nyonso wana ba douleur wana to partager ma wana
na yo yende mobali malamu yende mwasi malamu le reste ça ba ce soir et après oh mbongo oh pesanga ba fille belé ba comprendre so mbala pesa bonga kabelo ye amoni yango bolingo oh alinga ngai apesanga ba $50 au moins $50 peso e ba miette place mususu passe moté mela la rapesa au-delà yosko te moza fi mo bo muta niveau à ce mona $100 $200 et na zwa makaso mbana na linga ngai e mo bana ngafitela nga ba anniversaire oui mukoni otso na musapi onoka mosa ba anniversaire onoka mosi hôtel alex repreuve liboso na belle famille ba ebioté. Ok, et ça peut na basi msusu ba women na ba relation na bango. Au moins ba sali 10 ans de fiançailles. 8 ans de fiançailles. On se retrouver boye mobala ke bala mwasi msusu azu choc. Parce qu'on ndeni ko ebisa mwasa bongo au sa ndeni po fa na mobala. Wana basi msusu ba bino vanda na mibali. Non, relato histoire moko nous un peu bref. Oui, ça une bonne question posée nga. Pona me kapé ko expliquer bandeko. Ezate que na fondé. Et que na linga pona pese mission lengi non. Non beta histoire vraie pour que et consoler pe bato bakuta nango et apaiser mitema na bango pona bato pe bakuta nango baza déjà apaisé nana master nanga mo boye na pesi na merci parce que nzamba sunga pa balana Soraya je te salue à passer ma chérie ara na copine ba sali 6 ans ndezela ka ba mama bazela ka alinga garçon na te alinga mutema nanga simba katena mo mbana wana mama ya mwasi mutema simba katena mo mbala na yebe kaka oluka ka convaincre famille wa parents basani ni basepela na ye mobala zaki na bana misatu bana misatu wana mosi kama nanga anzima vaneka na bana misatu wana bakabona mama bana na ye nzoka lokuta si avanda na camarade na biso azala apeka na mama bana na misatu wana yo kasi ko betiso mobala banda ko sala afutela kanda futela nani na pigeon ne bisa yo azala na dekadena kadena moko pesa mwasi ya copine danga Soraya kadena moko pesa mama bana ye ce qui Soraya bi que jour na Soraya ya azu ba photo ya Soraya poster a tena mur basili pa master na ngate wa ma papa ce que ça tout ya mama bana ko ya alongo na sepesi ba voisine alazi oya mama bana azongisi comme ka ba sens kande sala ka master na ngabino je me suis fait na nkano ka muteme sanga na bimapa na e brisque na kendele brisque so na benga abima ka boye tina ndako akoma boye afungola ndako efunga mate parce que ba locataire ba hôtel ma baloba ezate afungola boye bagia tonton afungola boye kasa osimbisa ba biloko pa pa voisin pa fungola boye funga mate allez voisin moka benga bona nga koloba makamna bino bakota makamba batute mobali na yo na mama bane bazala kaka takutu biloko na ye ya nda ya yo ya ndako ezapa na biso boye ça va munkete boye mwasi ya mama bana akende ya wenze tango aye Soraya kenda wolisi akangi portable moni lelo nyonso ebeba alo to bundanga na yo talaka babiso ba mongo tozala sous sauvage copine nanga mongo akosotele mbala mama babone ba internet copine nanga kata bilamba ko rasu pembe tala nzoto akata bilamba tikana kasuna sutabi muta simba ngata to bunda mutakala babanda bagarne bisayo bato babengi mobali awa indi moto peli fo luko ya oluka kimia mobali tsaya kaboe trop tard ba panza moi sa buka porte libaya so ba sani nyoza kana mo biloko ndako embongo nanga abi copine nanga bino panza ngo abi yo si na tala kute so na monika ba sani be pou na bo place kweli na monika nini mesa vitre pou na panzi kopo onzungu abi deno za na panzo no écran pona pio passe a panza écran ya plasma abo mo kana mi ko benga nga lisute azubilamba la sabimake après 6 mois ayo bala yango bando nanga basi bolela lela teko mobile moni relation bo umeli nango ya bali yote konyonga te aze ayote vraiment nzungu na mufunuku nango yeba kelo kwa bokabwani nzamu mpepe ameka poko tsana kana mboka na yo oza bon tante ya tango ze bon to yo mona osenga bobo mabango ba numéro na bango te ya tika mona ba statut na yo ya moto ozui yeta mona aura douleur arolela vraiment to sepe makasi na lisolo na exila vraiment et ngena tuna c'est bon pour na ba fille ba boya ka mibali na bango ya kini pona mobala poto souvent na mobali na kini bozala na bino bien maramunyo so bien momoni kama contact mo witi poto yo lengi poto
au katimba moko relation ya kin po au région de car relation poto conseil no peut ça elo liboso no lo baba fi bolongo la complexe poto ya paradité vraiment ya mibale botika ko s'ajouter na mibala poto parce que yo pe wana capacité yo sala mbongo okepe poto oleki muto akena sa di 30 ans pourquoi parce que wana mayele yeah mibale bele bana poto comme ko chéri à fazer na poto sans emploi l'état muto futa et voria kutu même aibi no nde balukanda ka studio te mais tellement que na poto yo senongo lengi yo lingi na nini yango oh bona kin ami bali bate non so mona mbana kin abo evoluer be ya bo vanda poto yani ezaka mboka yo pe lelo ko sa po bosser pe ok donc ena basi na mokilo yo ba bossa makasi ba bossa na vie bana ba mboko na mibali pour preuve na kin ato na ba hotel pe mutu vie mais na kin ale kin na mutu asa na poto eka kombo poto ngalenga poto te pona yebi ke nana maboko nana makona ko sala au-delà même poto eza suka nyonso te so moni ko na partenaire na yo anaki que vous évoluez bien ça bien il y a des projets bien bon c'est futur na bino tout ça bobana ma chérie pourquoi paniquer poto zala tranquille ma bonne délai belenza besunga mobile nanga pesa mbongo to balana mais ce que zala na baka on ndeti ba fille mona négliger mobile app na mbala poto il faut que luka ko yeba bah c'est quoi la raison valable oh c'est dit que non aluka quoi que ça mobile ya ki pona poto to condamner karaté ba fille non parce que na bolingo ya ndengo vivre na mutu nga na ebi rythme na binote nous on msoko pesi apparence bien mutu oseka munene santé menzoka na mutema ba choc oui so ba fongole mutema ya mutema zoka na minute zo seigneur makila donc boy ba c'est important bon batela mibali na bino parce que mibali na poto basundola basi na bango pona ba fille ya ki bango pe bakuta na ba oya bango sala ke non ngape na mwasi na poto no zo asute iko komela pe mutu ngape na mibali ya ki simba sute ngala ba mobali fa otaka mboka te mibali nga boy fona manovene ka bo nga mibali na lapa to koma ka bongo o linga bolingo ya likolo nga pe na sani na likolo oko sanga nga pe na ozo nga moshina nga pe na ozo moshina to shina na donner vraiment que la bosale nenga na tuna lisusu siko est-ce que c'est normal moi ça za ndumba de ba film sur basala ba kindumba bon d'abord kindumba ezana ki Congo onga na ebi elexi jeune fille moi sona na balite anesi nga na zandumba mais vu que biso ba noir ba bantu to commence ko masquer ango loka mutu ba koma ko masquer ango jande tifia mobulu ana mibale bele non alors que ezana okaka comme ba ki Congo kindumba ça veut dire jeune fille donc kindumba ya mutu en fait ngana ko juger mutu na musika te je préfère quoi approcher mutu ko critiquer de loin te tango moninga on sala vie kindumba yo sala ngote mais tu na pourquoi ngana sala ngote pourquoi yo sala ngo à partir de point d'interrogation wana et sa réponse au comprendre le quotidien na balabala asa kindumba tango musu ba circonstance à vie tango musu ba ku ebele tango musu kuta makambo oyo na vie na ya monika esuki pona ye anga penda esuki pona ngafona sa ka vie opo na vivre bien tam sou saboko la baleki na tam sou papa na mamba kufa tam sou mobala bengana ya zo ya chat tam sou ba paramètres tellement ébélé alors faut pas qu'on juge de loin luka ko approcher na mona tendumba mobala pena mila atiki ba fia kanwana otam so lenga ba niveau mokota yo bala ndumba ça c'est fait ça la maman donc tu sais que pona yo ba mbasi nso ba ndumba baza basi ya ko encourager c'est ça non le but que baza basi ko encourager na le but ya ko approcher pour savoir c'est quoi la cause ça le ngana tuna susu pona ba fille o bazalaka yemo ko moi si mi ofana mi bali 4 5 6 on a beté solo pas na yena zo aka mbongo asuki kuna na kenda zo aka mbongo na mi mana classe tout ba étudiante on a se basé trop vraiment pété na ba étudiante mais en général les ba fille mususu ngapona lata wana alata wana pesa ngambongo kabelo wana pesa ngambongo rolia ce que pona yo est normal ou anormal pourtant que na personne a cochiter ou répondre directement OK na biso vraiment bon on a causé un peu bref ba fille o bazala mi bali 2 3 4 5 wana na ebite soki nzoto na bino wana obosela kindumba papa cameraman sumenga pardon na ebite soki nzoto o wana ozana ngo o sana mibali 5 6 7 o kumisa wana grave somo na ngolo kumu Jean nga pesa ngambonga kabelo Marc apesa ngambonga talon Simon apesa ngambonga iPhone André asombela nga jeans
oh Jean Loris et Kabamba après ça ngambongo belé ko le kantel yaya lelo zo sala bongo est-ce que ce qu'on a tono question nzoto wana zo pese la 7000 balles ya moko ke ngona ndako libala oh yaya vraiment ya mwana mibala ndako o sali trop na ki jeunesse na yo o sali ba position nyonso o sali o nyonso to mo sali bala c'est ça na ndako yo sala ngona libando consomma tout elengi tout esila parce que mo bala yo ko bala yo apesi mbongo a subi ba conséquences vraiment s'il vous plaît les filles pour me caper aussi habitude aux animaux belé non autant ça me na confusion wana mibali 7 8 10 na église OK nzambe pierre mobali na bala nzambe na lingi na bala longola na vie mais conscience na yezo sala ke wana mibali 8 ngoto nzambe na confusion toni parce que nzambe a personnani mais ça na poso bala dégager misusu yango moni bande ko na biso malade zo ya ebele ozo bate ozo di sida wapi ozo li infection wapi okono ka muto hôpital okende ozo subo zo ka ba urine na yo passe na sena bo mo zo kango ezo sa ba blo soki ne ba pota ba ni pourquoi parce que oyo zo landa wana ana mwasi na ye Jean ana mwasi na ye André ana ngo Paul ana mwasi na mwasi ne sku yupi na otu na yo nzoto wato okena libala sikre nyonso esili okomanda eli lala ba fiba ba bwaka okomi manga ngai ya tika vie mibale belé n'importance te vraiment merci beaucoup Sila Bosale merci vraiment merci na ba tout bazala ki wana pona kolanda biso na chaîne ya Vérité Universelle TV merci pour bozala toujours wana bo consommer donc bo souka kana consommer te bo s'abonner massivement des mots de la fin plutôt pona Sila Bosale pona ba abonner sur ya Vérité Universelle TV mot de la fin na maman. Voilà, merci beaucoup, parfait. Merci à abonné. Nous surtout, merci aussi la Big Boss, Bobby le maître John, Bobby la femme légitime, maman Micheline, gros bisous à toi. Par rapport à auto soli lelo na englobé comme conseil ya malam bozwa ya mabebo tika ba fi o beta balinga ba mosinzo na conseiller bino yo tika boluka mbani na bino bolinga te boza ba semer de trouble parce que même na bible banda kalze elelote na bible ba koma mwasi na mobali moto mosusu na kati akota te kolinga te ko panza couple o nzambe si a bénir ba jeune fille boni ko kangama na ba femme ba homme maria batu basala alliance mais yo linga ko kudianga na homme maria batu okoluka yo te botika babitude wana luka mobali na yo luka mwasi na yo voilà vraiment merci beaucoup merci beaucoup na abonné nyonso merci beaucoup na maître jaune babi les boss aka moko boss ay bo mère na kati otena pesa kata mambo te pas quelque personne na personne voilà mibale bébé mibale na pesifie na ngati bas grave moteur malamba bien bon tonton mutakangi Canada talaka envoie taramakasi gros bisous à toi pour propriété privée de quelqu'un dans le cas parce que mibale on la baximi ça tout. Bah gros bisous na abonné. OK, merci beaucoup na maître Jean babi bonsoir et biko vous assoya ba travailleur bonsoir ka moko na ba chaîne na YouTube maître Jean ba merci Belena maman Micheni babi le cœur de boss mère boss aka moko yoso za mère boss te même ba no babi ngake boss et tali pour président babi ngramwasi na ye première dame maman présidente donc maman Micheline pe mère boss ba merci Belena cordon na biso moroye pena kombo Nicolas te ofina na alingi na ete to obimisa après DT Fabrice Lundombi pourquoi pas mon papa chéri papa betel bino parfaite bilen de la poupée noire de la presse merci Belena mon tonton privé babi le seul et l'unique tonton de mes futurs enfants quand j'ai dit de mes futurs parce que l'autre fois j'avais dit de mes enfants il y avait beaucoup de personnes qui m'appelaient pour me demander au bota pour votre information non na botité mais na bota na maman ba ma passe merci Belena blessing na bosanité Genovi Bilendo ma petite sœur pourquoi pas la cadette de la famille Bilendo Solange Bilendo ma sœur chérie Glody Mukunga bénissance de visa quant à moi parfaite Bilendo la poupée noire de la presse on se retrouve à la prochaine numéro au revoir.